Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV, les abakuki oye, les Adassa Show de mon cœur. Oye, je vous aime beaucoup. Lelo toyeli bino aterna bino Joël Dangala. En tout cas, tozana esengo mingi ya koyamba yo na kati ya sila bisalu officiel. Tozana esengo mingi ya kozela komona participation na yo na kati ya film na biso ya sikezo banda. En tout cas, na bato ba elbi Joël Dangala te biso déjà total kaye nga déjà natala ye na ba chaîne mususu ajouaka kitoko makasi. Je vous dis et je suis en train de vous assurer que bokozala décidé même ça sali choix kitoko aza ater na biso pe ajoua na musique mal accompagnée et longona mwana na biso Linda Chou. Alors les abakuku tozo souhaiter ba bienvenue pana ndeko na biso par terre na biso Joël Dangala. En tout cas ajoua kitoko makasi tokozala décidé boende tolingi maison de production si la bisa lubeka la maman apomba scène ezo bengisa mutu nyonso o azana talent o azana posa ko jouer. En tout cas boko mona ina kati si la bisa officiel. Notre maman est là de retour, donc makambu ezongi. Les abakuki oye, les Adassa Show oye, mama yenza le sili. Donc boyebi ke film etangu mama ye moko azawana, donc ekozala kitoko makasi. Tozo senga na babakuku nyonso, ba moure nyonso a théâtre, boza la branché na kati ya sila bisalu officiel, bokota la participation, ya frère nabiso, ya ndeko nabiso, ya comédien nabiso Joël Dangala. En tout cas bokoza la décider parce que je vous dis que ajouaka kitoko makasi. En tout cas bokozala décidé ba ater ebele bomona bango bayaka na kati ya sila bisalu officialité, c'est parce que ba bengisaka bango misusu ba boyaka na bango koya tellement bazalaka en bonne relation na mama kimpese azoboya na koya peut-être soka ye sila bando benge tanto abengi te mais kuna ba bengaka ye ernoso parce que azamukala yango aboy na ye mais ba comédien o baza disponible ya kosala musala. Soki si la bisa la bengi ye okomona comédien wana a se présenter a ye azuika a sali musala na ye bafutie caché na ye asimbi nzela akei yango eloko tokosenga na ba comédien botika la ba comédien bomi pesa misala tia kokoma mukala bomi pesa musala tia koyoka koto te comédien oza na importance ozana donc oza obligé à côté que longina yo partout oza obligé à côté que longina yo poza la reconnu po batu ba ye ba yo ba koma ko apprécier musala na yo. Les abakuki oye, les Adassa Show oye. Boyoka ki message ya mams, babakuku nyonso, Adassa Show nyonso, boke ndepe ko s'abonner na Perron Dombasi TV. En tout cas, c'est notre frère, notre tonton, ajoua kitoko. Donc, ita untozo mona participation, ya Omar Kabongo, ya Perron Dombasi, eza déjà ke filme, eza kitoko makasi. Les abakuki oye, les Adassa Show oye. Tozo senga pe na batu, oh non, ba consomma ki filme na biso suspecté. En tout cas, to bondeli bino na bolingwa nzambe, boke ndekuna bo consommer film na biso suspect eza film moko lekaki kitoko makasi bokozala décider bo consommer bo je m'excuse bo consommer bo tala bo tia ba j'aime bo tia ba cœur hein bo partager film na biso pona kala mingi te tokoya kosala analyse tokoya koloba ndenge ni film na biso elekaki esali combien de kati na mokolo ya lelo. En tout cas bokozala décider kozo senga na bato nyonso balingaka sila bisalu officiel. Maman est là, maman azali déjà de retour, papa akendaki kopema na poto, papa asali moi atie moi vix na mukongo apemi bomoni sila bisalu en retour avec force bido mutu bolobaki aussi la bisalu basali insémination moya tamboleza tazo salaka makolo likolo moni nda ningisi loketo les abakuki oye nana moni loketa mams c'est ningani avec force. En tout cas tozo bele la bino babakuk toza la wana branché pona toze la film na biso yasika ezali koya mama déjà ye fini la récréation, fini les discussions,
fini balbobandeni to tika makambo oyo alobaki oyo azongisaki te na moma oyo mama deja ye to sepelisa mutema na ye to yamba ye avec esengo totala filme na biso asika ekoya tozala wana maximum mpona kopartage mpona kosala makambo kaka ndenge tosalaka nazosenga na babakuku nyonso basepela na mosala ya Adassa Temo TV tobondeli bino bosotaka bapibi te c'est avec des publicités apesa biso lisusu makasi ya koya lisusu koya kopesa bino lisusu le meilleur koya kopesa bino ba notice oyo ezoleka na kati ya SB oyo ezoleka na kati ya via sila ndenge nzambe azomemela biso yango tozobondela bino bosotaka bapibi te botalaka bapibisite na biso osilisi kotala émission tala publicité émission avec banda publicité ezalaka en tout cas kosote te bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo partager chaîne na biso tozobeta sete na babaku koke mama deja aye tolongwa na kati ya distraction bit na biso objectif na biso na kati ya YouTube ezalaka si la bisalo officiel toza na objectif mosusu te à part si la bisalo officiel soki totali si la te tokotala nani ngaku soki ka théâtre SB ekoti ba théâtre mosusu etikali wana na talaka na nga lisusu te mpona na mona yango passe de temps yango soki théâtre na biso ekoti nazala concentré na kati ya si la bisalo officiel na komo sala ba partage mais soki kentoza na eloko te na chaîne wana ndepe na ke kota la chaîne ya Jérémy Chabani natali mwandambu mwana biso Kevin Sydney natala na Congo soki Congo nini yango wana pe natali mwandambu esili mais tozosenga plus tozala concentré na kati ya si la bisalo officiel tozomona ba tournage ndenge ezoleka mam sazongiseli biso oyo kolakisa biso nde tournage ezoleka en tout cas bienvenue à mams na kati ya Kin bien